bino ya monde na bino bo bazo bilbisa mitakala na liboso ba nyonso liboso peuple congolais ça la yondini te na loba mambo mais de fois na lekaka pa na bino na chaîne na bino batu mingi batala ba émission na nga kala na betaka masolo mambo ba émission batu ba fille ou ba garçon ou ba théâtre ben mama mitakala wana nga na loba ngo clair nga ya toza na poto nga toza wapi o sala bono sango te ata mo remonter no sango po na sima sentiment bon na éviter ceux qui peut-être kiodo na momi wana peut-être on ba idée to tumi tozo mituna nan tam peut-être na momi wana bazali na bolingo après bolingo bakabwani après ko kabwana tam suza image akala yango asali nokwa ba koti ba ranki to kiodo lingi mwansi mususu tam so alinga bala ndi azui ba image na publier pour ki ta grandeur na tam susu peut-être to lo babongo mais ce que ça ya sika est-ce que mutipena ko sa eloko mambo ya sika pour mi publier meka yemo ka micha pour moi ça ne longue monani kiodo longue monani bon na ebité yona bi o chango na tala ngo sou bien na yeba soki peut-être ezanini pour wana amutnanga fona benga pena tuna ma mai est-ce que ma moto mona oyo eza réellement eza ya mikolo yo to eza ya kala to eza ya solo to eza ya lokuta oh yebisanga na ozonga sur une émission même si eza ya kala lokuta mais kobimisanga siko devant de tout le monde na miso batuni ça la passe est-ce qu'il a peine na bo écoute appelle ba tout le monde baluka basi wana peut-être ba yebaki obetana kyodo na ndenga sima ba fute ba mbongo pour que ba nourrir pe image ya kyodo bon na kolo bateke kyodo azana nini tu na kolo bateke kyodo ana nini po basa eloko po bakiti bon pour mes alaka ils appellent grandeur ya mutu hein na monde nde tozala boye na ba niveau to komelaka et puis wana ba jaloux il faut tout ça la attention wana ba jaloux mutu so mutu osexate moi si so mutu olingate moi si so mutu obimana ete vous comprendre il faut zamaeli ya koyeba na kobimana moi si nini na kosola na nani po mokilo batu balingi batu te nezana so izabe na kiodo ya solo réellement ibake ba kope belé to mambe belé kiodo obeba vous avez fait muso pe ko fonga mape bon eko fongwama ça dépend na yebite na ndenge batu mais eza maka mususu ekitaka ozomona eloko bongo tam peut-être ba ngaba sa eloko mombo bamoni bo grandeur ekitaka ozo comprendre mais nga na yebite na yango na so clair na yebi pena bien te soki eza yango to yango te so phénomène ngo siko na mboka biso eloko ma eloko momba to ba betela ngo voma ko zela ngo lokola résultat Paris foot to la mungu ntango mbeta tata Oscar monto yebete succès ko le kata ba to misisu ba misem tous le Congo ye na ye partout tata Oscar kota image muka sex tap ce phénomène ngo ko mina muka na tata Oscar bon omoni bat ba comprendre te mambo to lo ba kweza mamoro ngana ko yebisa ba to ebele bat ba sakana biso bat ba oyebati on a tout ça maeli mais là ba clair tout ça la maeli yo ça la ba sentiment na yo soki tata Oscar nga na yebiete yo mto yebi nga na yebiete so azanani so nani mais to moni mutakala nae so ba publier yango na yebiete so bomba luka ba bezu bata bon na yebiete so ba luka ba ko ba célèbre pour que doit da célèbre tata Oscar na personne célèbre na ndenga nae mais ce ko ki célébrité on a yebiete so ba luka ngo ezala ya ndenge nini na yebiete mais to yeba rango toza ba parents mambo to sala internet pour la rati ils ont quoi TVT ou quoi cassette et ko beba to DVD ko bukana internet ko tikalaka le robot tabana ceux qui ba beti komo na internet papa on a que luka recherche ni na Google o beti no ko koma papa biso sala ni obi papa no mutakala ezali babe biso na Afrique bongo ali babe. Voilà, bandeko, nous sommes en direct. Il y a Miss de Miss de Sarabino, c'est une chaîne événementielle, c'est une chaîne où on a des informations à la source. Ce qu'on compte là, c'est de vous artiste. Est-ce que tu penses vraiment qu'il a la langue qui de peur au bien, qu'il a son banzonzing, au travers toujours chez présent dans Calais par rapport à l'image parce que l'image ça yo sali Sony côté la boyba na miki ba côté la image à beauté parce que il a même sa image de mon bino artiste comédien et même sa image ya ba culture congolaise et même sa image de biso mibali ya Congo comment est-ce que image est-ce que tu penses toujours qu'il n'a pas collaboration nous sommes toujours qui doit toujours ko na ko benga ouais bon ba benga par rapport bon na éviter ceux qui président Caleb a aussi suspendre bon on est dans un groupe na bango na côté pour na éviter pour ça payer en pété ceux qui zala qui yo qui no président qui ceux qui président qui on est la cuisine interne on est la cuisine interne on dit maman tu vas saler le salité bon on a mais la cuisine interne la bien cuisine interne et ben ceux qui no suspendre ou na kotika ou na kolongola ou eza mambo ebele na kati sio sanga Caleb asani
président Caleb Asambela ye moyebi loko ça mais na lobi papa toujours ba trouver toujours protéger une image na bino baptiste congolais parce que yo binga ça parce que pona yo linga ça président Caleb théâtre mboka na biso surtout monde ben sanitaire boy mais totika ba impunité la carte be biloko mo mutu bosa buso totika bango pe kaka même si bazali bango ne ba talenté beaucoup ça bamso bako za pete ba ko remplacer bango d'après yo par rapport image à culture na théâtre na bino si biloko boy ko mo senga ma ba konzi ba kamba na théâtre basala ani bon ce que ezaki makambo ezosalamaka boye na ndenge ya mabe na osenga na bakonzi na biso ya théâtre basuspendaka biso ata na tv tolekaka te ata mambo ebele wana osenga mais oyo etali mambo ya groupe ya président Caleb na Kyodo soki eza solo wana ezodépendre na Caleb na président Caleb excuse na président Caleb esenga na ye ndenge akoloba soki ya kosuspendre ezodépendre na ye nga te mpo nga mna esengeli suspension te na groupe sinar mpo nga na groupe sinar na leka ata koleka te soki osengeli suspension ndeni apparemment micro bango bakuna beze atasina batasina mama top bango kaka bon mama top amu tasina makambu mais jeune garçon aloba ka ba asala wapi asala pas Caleb na oyebi na omsu so to baso kiyo dise micro bango bakuna makambu bon makambu na bango mais wana mutu na nga na bi nde to sa émission boye na benga ye na tuna ye na yeba soki eza réellement na PC conseil. Bon, image pour la rater, c'est tikali. Ce qu'ils aient réellement, non, on peut se conseiller. Mbala sima, c'est le seul logo. C'est ce qui a ça la gamme. Succès bomisabino. Quand on va le bagati, succès et bomisaka, paie matsaka. Vous comprenez? Si quoi, et on a battu monsieur quand c'est logo non ça les a bien. Mais tu as tes autres diminuer. Ils ont quitté grandeur na. Vous comprenez? C'est ça. Babé ta comme moment, pang internet on ça les camons, pang donner non nyon c'est ça ni. Et dis-moi. Les données robima, tant que nous sommes en mode production, mode bon, tous nos acteurs, il y a film pornographique, bon, tous nos acteurs anime. Parce que maman, vous ça présente ma somme raison. Net nanine. Pendant finalement nous petit parce qu'il nous a petit beaucoup maîtriser succès. Tant que bon na kala basala yo yebande. Ma bena bino ka bino ko na kasi ko lelo monde na ça bino ko lelo monde ko mama kasi monde ko ma évolue. Taka nete loko boy. Tele batu musuba kantao. Kiodo makambo nde ba lo babongo. We salamika siko. Nde mwa oloba tamse les gars na hotam 6 ans après pour nde na yebi na bi ke kyodo na suki ya bongo te apena batentina mandefuti mais on lobi ka cité mais bon baza maile ko leka sko bino ba jena lelo te ba maile ni ndeni mais bon imagine ya on lobi clair tamsu bango ba tonu zo loba wana tamsu peut-être bango na kala pe ba sala kango président masu na pesi une raison ba picha lelo ba ko meje succès na bango te to ba bongo kasi talo babongo ba ima ba preuve ngo zo mona so na lobi ya ba bengo ndeni na OK na ko se screen na pete ni ba président wana ba bengo ndeni ibango ba kanga de na futa mutakala mais babi muyaka mo fingsa ba ya kanyo na bango pe na katika so muyaka mo fingsa ba ya kanyo so seke na bango pe na katika bango nini to monini bata théâtre mais to monini na bibe bata théâtre là ba bata théâtre ba longola mais toi par rapport à génération t'es papa la génération moi masumu ta nga bi na génération moko te on a bi boy nga yi président Masum Dazana a robeta na YouTube to na Google partout a robeta bio muchele kuna boy mutakala wa mona ngate na te mais nazo par rapport à génération na ça veut dire que cette génération vous êtes talentueux oui mais par rapport à cette génération bino beaucoup maîtriser beaucoup maîtriser succès na bino te bozo nuire bozo bebisa image ya jalousie na lobelo ko ya jalousie biso na biso ka to linga ndete c'est que nous ba kete ba on batinga bino batona basala bino ya jalousie biso na biso te bango te ba fera na biso na biso za nde jalousie kasi te on a bi kasi te c'est que ça va na réseau so ba ke pas président ba zoka mikolo so ba zuko ba chaka mikolo po ba na miki ba ko na makamute bon mukolo sko mukolo mo to mona mamba bongo voilà on a to juger pe bango mais actuellement wana yo juger mukolo yo mona mukolo mo basali lo bongo benga sko na émission na yo oyoka mamna lo ba pona mukolo wana mais okoloba nini po bon mama lo banana na pe comité ngena be ka soki mukolo wana pe basali mangambo yo ngape na oyaka na émission na lo ba isusu voilà bandi merci ça bino on est image ba kama bimaka nyote masama bimaka merci na Sergio Penzi mbala pembe minu pembe utali mbala lobi wawo artiste voilà to que ce que chité par rapport à nyoso eleka man kasonga salaki makamuka ya boye ndeko na bino pe parce que sex tape comme dans le monde na théâtre te ba ki ba poison ba mbasu mele botiki kuna boye na monde ba base soko pesa conseil bandino so artiste ko lobani conseil na kopesa na bandeko na nga nyonso o baza ba artiste o ba olanda ngai na ba baza ba artiste te omoni nde toza boye bolingo ekomisaka biso na makambo moko boye o tokomaka na folie moko boye surtout na makambo le tokomaka na mbeto kwa obosani tout
ola kamomi ona opelo lupangu mais oza kuna la opele lupangu te ona opelo mutuka wa kuna la opele carte on sera pour beta ma crembes que o riende mais na fongoloti pour un sentiment olo bo makambo wana na osombelo boy na sa elo boy na sa boy ona peso visa yo na kutu bando botama na ata Schengen okenda te mais olaki momi pour na makambo ozo sala parce que na osenga na biso bandeko na nga ba artiste pardon mingi ce qui se passe ezali na nga na fuka mana lela pardon poto ebomisa biso te mbongo tolukaka ngo ebomisa pe biso te tina biso na mabe tala niveau tozo sambwa toza ba parents toboti bana na osambela nzambe makambo bandeko na nga ezokomela bango elanga te pardon na rappel sirke koya te pona baka ndongo za na poto wana nga na koya te ke o na epo na poto kuna na ko oni mama ndia te ba nani comment oni te bato bakosa misalana nini baboyi pe mususu o ba Mario nga na poto mwasi nena boye na debana mwasi olanda ngai na debana nena fandia na debana nga mais nga to bengisinga na poto na ya te po na ko Mario ngai akutana to sani akutana contact na yo tio bino tamina ni botinda biso mo na botinda otini na makasa akota contact na kwa publier ba nyoso ba sepeli même ibalo nyoso ba sepeli okota contact na bazona na pesa te yo tinda ba na makasi yo lobo akota contact populaire na ofia fentanga to sula bébé tu sais tu vois oh maintenant non. Et les artistes, puis ça, tu parles très bien, bah, bonheur, c'est là, comment mine émission, voilà. Beaucoup de contact, follow bien, bon. Quand tu as contact, na bon polé, on ça, bon, puis bien, bah, yem dans notre chambre, on va tout puis on va ramener les années, on va faut, vous comprendre. Numéro de contact est ça, plus 243 89 80 29 700, plus 243 89 80 29 700. Fimo za na quartier na bango. Voilà, mon téléphone. Na pesi numéro téléphone. Na boaka bato na bazara na poto. Na pesi mbote na Sarah Bokumi na France. Na pesi mbote na Junior Mubwala na Chicago. Na pesi mbote na Kofi Boyanga na Chicago. Na pesi mbote na Ange Boulot na Afrique du Sud. Na pesi mbote na Ange Pembele, les jeunes pato, mutuma solara bien. Ba mbote na Tenka Video. Ba mbote na mwasi na ngai mon épouse na moi si na ngai babi mon épouse mena mwanza maman na Marlene na Sublime na bana mi balé na lo bon clair. Merci artiste, merci na bino sur la confiance, restez branchés na Miss Bo s'abonner Baptiste na biso nous déplorons vraiment ces phénomènes ba sex tap tous les meilleurs temps pour ça na monter parce que bana mike pe batala ba TV vous en bana bola ki la bana bino mabe. Restez branchés, joyeux anniversaire à toi mon frère, mon ami tonton Jamal, longue vie à toi et big up aussi à toi mon frère Talara Yo balobi l'homme swag Maboko Bank, Joseph Dotshop et Davido Asta. On se retrouve au prochain numéro. Toujours c'est même plaisir même c'est le on a Arnaud Kamande mobile la pembe nous pembe. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. OK. C'est la